Bonsoir, Cuisine Yannick TV, nelibino information ya bio. Nini komeli linda na mkolo lelo, j'espère boebi linda mwasi ya Kangol, j'espère bomona wera son, balobi maison mère bango wana na miniature. Makambo eza bandeko nanga, lelo makambo eza ya somo. J'aime commentaire, bo partager émission massivement. To meme libino linda, j'espère boebi linda oya bina danseuse ya maison mère. Boebi be époque wana na ba bibisia, boebi linda ndenga kata ndenga pesa gu ndenga pesa elengi na kati ya maison mère. Me kotala to 8 ans linda ekobala kana kati ya groupe babala ni aboti akoma mama mobali na Kangol. Mais to monaka papa na biso mobali na ye semek national ndenge azalaka. Mais kotala linda ndeko nanga esala pasi na mawa. Nyeka kopeso conseil mukie meza très efficace. Ozaka star linda malgré bota kobosa na ngote chaka ngona mutuna o. Ozaka star. Ndengo boto oza star fwe baka ndenge nini oko vivre. Fwe baka ndenge nini akolata, fwe baka ndenge nini akoloba, fwe baka ndenge nini akozala. Parce que bino boa ba star o total kabino, bino boza ba star au monde entier enzima bino, même Kangol, aza wana, aza star ya munene na kati ya maison mère, o aza fidèle na wera son le kwa Kangol azate. Mais yo mwasi na linda. Kobota elakisi na ngote kopo beba. Kobota elakisi teke otika njoto. Kobota elakisi teke ndena boti na ngabe esili. Vieza mulai linda. Malgré boti bana baza bénédiction uta pa nzambe. Bien sûr. Mais faut koyeba ko bongisa. Komi bongisa yoza star. Fota la photo ni onga na okanga. Photo ni nonga na olakisa parce que ochango na YouTube, ochango na Facebook, monde entier ba otala o. Malgré vanda no na ndaku to ebi ko bota mera palais, mais totala kao. Momo sport, et ça la rabiso basi bien. Koka sate so roboti vie komi na suka. Te so roboti vie zo continuer. Kotala na kibolelo, moi ça bota so ko telemsina o abota te. Différence eza na ngote. Kuta bota, leka bota te na kitoko na présence na nyonso. Mais kotala linda oye munene. Muneno esa bien. Tomoni photo na bino neza na miniature. Kotala Kangol obi maloko mwa leki ndeti mwa viaya. Yobi maloko mwa mana ye ke va bien te bandeko na ngeza polémique te meza conseil. Kota mwa ba sport, mwa ba salle de sport et comment par-ci par-là. Bana bakenda ka classe. Kota ta kuno sala ata mwa sport et sala bien. Munene eza bien mais eza maladi. Munene memela batu ba maladi ebele ndeko na mwasi. Luko sala sport okita. Munene malgré to lo ba photo eza photo te. Mais oza munene. Bato ba yebi yo balobi ke linda so bomoni ye. Kangola obi maloko mwa muke linda komo maloko mama mubimba. Baby sa taille ndeko nanga. Msu bato bova na bango ba okoko yebiso vérité te. Ngana yo yebiso vérité. Malgré vérité, balobi toute vérité n'est pas bonne à dire, mais à travers émission oyo ne ebike oyoka omona et ça leur peut bien ozonga katina yo. Oyeba kete so epera ba pecha bimi ba petit bazar bangote na ke moi sport na ngai et ça la bien. Okoluka pe moi ba temo boye o éviter ebike biso to za bato minene. Faut ki ma munene yo, faut na éviter kolia biloko yo kolia boye et ça la bien. Na poto mwasi détail. Na kini mwasi détail. Munene zaki be poka kala. Na minute ekomi taille. Okanga photo na Jona ba otalo ba linda toujours. Et ça la bien. Mais bokangi photo boende ronanga et kena ngo bien te na biso vérité. Parce que ngape na mama na mwasi lokwa yo. Na linga ko makasi bando bina chotika pa wera na linga ko makasi.
oyo eza conseil eza nango critique te eza conseil na memelo ndeko na nga kota basalle de sport zwa soin na yo omikita ndambu omoni so kiti esala bien omoni bepoke oyo toyebe lindana parce que na obota ete mais sikoyo akoko oyebi ke nakomi kobota nakomi mama fosala ekenge oevite bilialia oevite bimelamela oevite po bimikomela pe misumu de tomela mamasanga ana pe esa munene fongola biso babiliali ana pe efongola biso mwasi pe so awuchi obota afongwamaka bien sûr eza bongo mais faut que lukomi omisala yo moko ozonga linda ana toana posa tomona linda ana komitika te ndeko na nga o bana tanko tokipe te komika bana fatigue fatigue te mama okola mukano na tongo obongisi bana bake classe okipe pe papa la bango pera ba petit yo mopo bite na keno salle de sport et sala bien sala bien komitika te po biso ba mama to komaka so to boti akona bota na nga déjà akona bala na nga déjà non ça suni te mobali ndenga za na batondaka te mibali bana mikie foka komi bongisa njoto mona ko toujours bébé abimi bwa baluki bwa ke répétition azonga mono toujours chic et ça l'est bien romona linda nanga zakaka ando zaka bongo okeboke obeti se mutu do mando obeti na ba époque wana lindo bosani ya naninga ko mingi linda master naninga ko mingi komitika boete ya komitika boete s'il vous plaît ndona nga mwasi tona posa linda wana atakuto ozonga ndengo zala wana te parce que boti mais so sali ba sport ya yo ozonga parce que un vrai chéri wana tentira kitoko oza mwasi kitoko komitika te misala mwasi aza fleur babwakela yango mai erobwakela yango mai ekola bien ekola bien biso tomona bino bafai na biso biso bafai na bino pardon esala biso bien ndeko na nga mwasi mizonga kobukana te oyo eza na oka conseil nga kuisi ya Niki TV na finga na nga te napesa ka conseil oyo namoni na memi yango nayebi ke na canal émission na nga oyoka omona kita muke munene leki munene ebimso bien te ebimso lokwa mama ya kangol njo ndo ano leki ya kangol wana mwana oza bebe s'il te plaît kita mukie esala biso bio munene makasi yumo mona photo te malgré veno na ndako na papa mais bimbo ebima bieto munene makasi bino boza ba star elo bobosa nango ozano ku star to misala ebo combien de fois mutu star lokwa linda kombo evanda linda maison mère ya wera sonia papi kangol ya nanga misala ko komitika tende onanga na kin kuna vieza ozanga na mbali noza pose omona pe mo eloko no amukie ya misala ya mutu emo a misala so misali te mutu osalo azate mibali balembaka te mibali bazana bamonaka misu par-ci par-là bango balula na misu mibali babana mikie foko mibongisaka nyonso omibongisi yo moko bi ende na zabwe na bo munene te moi soutien na nga na kani moi kola na nga moi body na nga na mibuaka moi basket na makolo ok salle de sport et ça l'a bien linda et ça l'a bien bani ona nga na linda makasi émission ezaka spécial pour na linda ya maison mère munene makasi komitika njoto te misala bino mo bomona vie na bino wera son te banda ti lelo azalaka ata ya na mukiaka munene te parce que wera son evitaka bilialia wera son akota na ba salle de sport asalaka trop physique pour garder taille na ye omona même mobali na te ana taille jusqu'au bima munene za maladie munene tension munene diabète munene ba tension ana ezaka bien te et provoquer ba maladie belé pour éviter ngo faut osala taille ndeko nanga
nalinga ko mingi, nalinga couple na bino mingi, nalinga nde na mona foyer na bino, nzamba lola abate la bino, nzamba lola apambo la bino, nzamba lola akokisa posa mitema na bino, ezaka conseil mkie na para cuisine ya Niki TV, so na lobi mabebo limbisa. So na lobi malamu Dieu soit loué, parce que n'est ko pesa star na nga Linda conseil. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. J'aime commenter.